Allô, allô, bonjour, bonsoir. Ça dépend herbo ya ma mission pe bozali. Ngai ndeko na bino Ed Waku na surtout solo là. Bon, d'habitude solo là maramususu na zala na plateau na ngai, mais lelo na un peu différent pour na ko présenter bino appareil na zala na liboso na ngai ya. Na recommander ngo pour na bandeko o balingo sala ba vidéo ya kitoko o balingo sala biloko ma qualité ya malamu. En tout cas appareil oyo na to ozwango et puis c'est peut singa makasi mingi ezelo au moins penza ya qualité de so sala na ba vidéo. En tout cas aux années sengo makasi pour bon ezo dépendre pe ya caméra ou utiliser ko ba pe sala na yango, mais eza appareil moko à recommander vraiment pour na bandeko balinga osala ba vlog, disons, ba voyage, oyo penda ezelo comme très parfait parce que d'abord on a nos alliés très légers, eza kiloté, donc ils ont moins de 1 kg, les alliés 795 grammes, on a déjà au rotambola na l'aise, même dans le beau comment sentir vraiment pépélé. Donc avec appareil na ya Sony na utilisaka et ça la rend plaisir à tourner. C'est vraiment il y a somba appareil yango et pour na ba baza intéressé na otia lien na on a c'est pour ba bandeni ozo yango. Donc ça na on a Amazon ozo yango na primo pena ça na makasi était o yebi utilité na vraiment au monde yango pena que non c'est intéressant parce que tout na ba série ebele appareil yango même modèle oyo, mais aussi ko il y a moke na yango mini avantage na parce que ko utiliser on a ndenge moko rapide eza léger, ils aura place mingi te na bagage oko zonga na koma l'école na mochila na otiango pa yo wana OK osali ba contenu mo ya propre kitoko makasi, surtout na bato baza en mouvement balingo sala ba bilo mo ya bien. En tout cas eza recommandé. On recommande bino vraiment pour eza kitoko makasi. DJI marque RS3 vraiment balasima na lega sopoto me solo la ba détail mususu ne fonctionnaka ndenge au calibrer yango ndenge au balancer yango faut koyeba faut comprendre yango eza vraiment na otoloba trop simple au sala un peu ba TikTok ba sala ba TikTok ba vidéo ba TikTok pour rechanger caméra na position pe verticale, ça se passe mais nous souvent na de otoloba dans ça la vidéo mo dans le calme na me expliquer nini ni a position na ndenge vertical et ko balancer yango et ko calibrer yango pour sa position yango et voilà quoi. Donc apparemment vraiment à recommander eza kitoko makasi na pena ne sengone na tous appareil yango ngamo se pesanga pena to sala la vidéo monde te za cinéma ozo tambola vlog kitoko mingi vraiment kitoko mingi ça la sengo tant tala ba vidéo na YouTube ozo mona na qualité mo ya bien au moni soki so sali ba vidéo oza na logo mo ya stabilisateur ya bien te et ça la qui tant ozo tambola ozo mona ba mouvement wana na moto ozo tala vidéo ça la pena pas agréable. Voilà donc na yebi o ba yebi valeur ya ba vidéo ya bien ba sala ba continuer mo ya bien kitoko ba lingi que non musala na bon so qualité mo so plus encore avancé. Donc ba vous a intéressé so bona ba question ou communiquer na ba commentaire na ça les forts na répondre bino et voilà c'est un peu ça. Donc bon yanga na mpona expliquer bino moi lelo na moi court vidéo kaka ya mukuse mbala sima vraiment na kolega lisusu nde na toloba kaka tolobela yango lisusu mpona ba ope baluka ba micro par exemple ba micro ya sans fil na kopesa bino pe moi ba idée ba marque nino bien ça ya poza na ba son moko bien po totala ba vidéo mususu na ba YouTube. En tout cas au moins image tam mususu za bien mais okoma kota son donc mawable quoi de ma trop mais ça na blo mo bongisa et ça na gravité donc image a bien, son a bien, lumière peut être bien. En tout cas et c'est ça la que non bazota la peu ba contenu na ba OCP là.
Bon. So sepeli na moi contenu au vidéo oyo en tout cas osalanga esengo mingi soko partager na ba misusu na baninga msoba oba koza oba koza l'intéressé na ba contenu oyo o partager yango o chepeta moi like na yo soki pe nano s'abonner te please s'abonner osalanga bi pankasi ya encourager nga lisusu pona ya supona pona zo so encouragement ya kosala ba contenu misusu na sika pona bino tu toza wana. Wana tokutani mbala nsima ngai ndeko na bino Ed Waku tomona lisusu. Bye.